Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Tojali, bojali awa, bojali. Boko tanon to solo la makambriza. On va qui supporter biso, hein? Where's my phone? Bon supporter biso et moi, oyo, eza moi ya. Il y a la reine. Il y a la reine Belleville Kandi, la patronne. Bon supporter biso. Biso toza na ka pona star na biso, hein? Na ndenge mpo ya mabete. Na ndenge ya mabete, on est là. Bon aimer, bon partager. Ba bon début à semaine. Ba bon début à semaine. Voilà. La grande famille, je crois bon moni vidéo na biso, hein? Na lobela cadeau oyo Poutine azwaki. Il y a cette dame sûrement na ebité na nous na koti na département ya Tunisa te po na yeba. Mais ezangis e kozangisa te ko lobela yango, voilà. Tout le monde a qui déjà soirée à lobby. On a tous vu bateau bazaki na feti, ba cadeau azwaki, et voilà. Na sepela ki pe na cadeau ya ndeko na biso ya mwasi oyo. Livre moko akomi na moni na kati biso nyonso to monaki sûrement eza ya film ya homicide parce que to moni affiche ya homicide na kati, to moni Linda na kati, to moni Tegra na kati, et voilà. Alors to kotana no Belleville ngona basi ba komi wana Belleville. Alors to kotana no na département ya Tunisa to yeba propos oyeza ba contenu oyeza na kati ya livre wana, voilà. Mais déjà na moni homicide, na moni nani photo ya Tegra, Linda et batum suswana, et to koyeba propos oyeza na kati ya livre wana. Vraiment c'est quelque chose de bien. Ya koloba que non. Et depuis tant on a lié, hein? Eh, kakolukaka matière. Belleville oyo. Belleville faut libérer nga maman BBC. Balinga mutu pe boete. Balinga rapé mutu boete. Ba émotion moko lelo, ba vidéo na tali sous lelo, lobi na saki na ba live. Lelo na lobi na zuita na tala. Na o seka nga moko, na o lela nga moko. Donc na o comprendre te. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme ça? Lingo na ba fan na yo o ba linga kayo pour de vrai. Ba fan na o penda ba baza na ba émotion pour na yo et non pas likamumu ke basi ba ba eko sasa. On a ça bino. Fanatisme. Vidéo ya maman Charlie. Et Leli Singa et Sepeli Singa surprise wana déjà na lobela ki yango. Et loko oyo esali ke nona ya bandeko eza livre ya moi soyo. Na ebité soyo ba ko multiplier yango. Peut-être ba kaba ba teka. Sûrement, hein? Parce que na moni déjà livre oyo ba contenu oyo eza na kati makambo ja. Il faut penser ba multiplier yango si ça déjà côté ka ba tekeli ka biso famille botani to osomba bongo te. On a plus besoin ya koyeba nini akomi na kati ya livre wana. C'est qui cette dame? Pour avoir inspiration à bouer. Est-ce qu'on peut être fan jusqu'à ces points? Hein?
C'est-à-dire que non, moi, sur mon ani pesa, c'est une tête, hein. Pour bah écrire, il y a commis un livre, attends, 25 pages, hein. Parce qu'on a 25 pages, à part la photo, ils ont un livre, ils ont peine à contenu, il y a commis. Qu'on a ma BBC, on a yeba, a commis nini na kati. A soit inspiration, il y a wapi. Homicide. Bon, film à homicide, il y a makambu, awawa. Est-ce qu'on peut avoir bomoni kane bomoni ndeko mwasi ndenge asali livre pour na film ba kwiti ba kokaka boyete bango bazanga inspiration bango bazasuka bamoni boyeloko moko ya bien ya Belleville na ngambo kuna bango pe bazimba moko inspiration ba keko sala eko film ba keko salisa pe siko film nini yango oyo ya bango e cartona to ki pa ina to zonga to solola parce que homicide na ba remise ya ba trophée ya Belleville TV award oyo je crois homicide et kozala parmi ba film oyo kozala ba film le meilleur film peut-être de l'année, hein. Donc Nabela production toza na ba fan ya ndenge nyonso bato mayele baza ba docteur ba médecin ba nani donc awa ba mama bebe se munoko toboka tozawa awa to découvrir pe que non na kati ya famille libota toza pe na ba écrivain ba benga ba écrivain ba écrivain na bo ekomelanga na nukuna parce que to benga écrivain parce que ça livre wana il faut na kota nanu na recherche kuna na département ya Tunisa na Iba. Hey! C'est-à-dire que non, cette fille, à ce qui pensa tant naïe, à yebi date anniversaire à Bella, a bandi ko travail, inspiration, bah négocier bah tout le monde comme un livre, à ta 2 ans, 3 ans, à commis livre. A okoma kaka. Mais auto lo a commis 6 mois, 5 mois, il y a homicide. Soza famille libota te yaya oza ya koluka nga na lobela bino chaque jour. Soza famille libota te Luka délivrance. Franchement. Luka délivrance. Moi si pe ya grâce oyo empire oyo nani chacha. Tolande nga na oloba nanga te. Toyo kaka bino moko boyoka. Silence. Si. Voilà. Maman qui l'a engaillé. La maman qui a né mon mari. Voilà. Et bon, moi, jamais au ça, dans la vérité. Voilà, moi, c'est à grâce, hein. Chacha d'or, TikTokers. Awa. Ici, le baba kwiti. Baini. Moi, la petite position. Moi, la petite position, le bique non. Maman a beauté là et mobile. Poutine. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Aimer, partager parce que nous sommes ezaka pona Belleville na biso kandi la patronne to tika actualité o elekate parce qu'il faut to kanga octobre au nyonso. Il faut to kangango. Alors beau partager massivement. Beau partager. Wana semeki. Wana bokilo Belleville. Tegra bayambiye, Kenny bayambiye, tomoni sous na banane. Presque banane nyonso à Belleville bayambiye, hein. Bayambiye chacha d'or, tomoni rali apé sûrement. Kenny wana rali apé wana na bokilo na bango, na belle-sœur na bango ya, belle-sœur na bango. O comprendre makambo ke na ka bongo. Na minicho na na kopti na commentaire. Nzambe na famille bote bino boza mabe, boza batu mabe. Mbala moko nazo s'abonner parce que tu nous as rassuré que non maman bokilo c'est Belleville. Wow. Pour tout ça ezanini, eza rapport au mobile ya pesa ki. À part rapport mobile ya pesa ki, toyebi déjà sur ba réseaux sociaux que non grâce kobimanae c'est Belleville. Malgré outa na ba parler moko boya ba simanda et voilà. Moi nazui na grâce et pas Belleville.
oyo ezalaka bien na ngambu moko boye keno okepa mutu olokende kokundama mais oke ozwa makambo. Belle vie déjà za na grâce wana vraiment nazolo bango ya solo à part tolongola nano ki fanatisme tolongola ko bavarder belé. Belle vie za na don wana aza na grâce wana ya lorsque oza pembeni na ye soki oza vraiment connecté na ye ozwa pe makambo ya avec Belle vie ozwa vraiment makambo bima inaperçu te. Avec Belle vie la preuve ane ke botaka bano bakoti lobi oyo bano ba ye lobi oyo bana na bazui déjà ba makambo bana déjà ba donc partout bazo leka bana Belle vie vous comprendre. Alors quelque chose de bien oyo na sepeli nango eza que lorsque batu bazo reconnaître Poutine, batu bazo reconnaître grandeur na succès de la série A, mon succès de la série Homicide, fort possible que non notre sœur alobela qui film na biso ya Homicide o biso nyonso toyebi que no film Homicide si s'agit que no to bandelango to ko bandelango ata 1000 fois parce que film ana ebetaki film ana ekartonaki franchement bozolanda la grande famille. Alors tolanda na nsusu ma passe na biso ya Brazzaville zela mosusu te na kolanda obelesi zela na yo nanyala kisanga zela ya solo obele yo la vie la vérité le chemin mosusu te c'est yo Yesu zela oyo sakate zizela na yo baebatalela kayo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko wana eza ba mapasa na biso bano balela Belle vie na niveau moko bande ko supporter biso mois ya octobre nga ma BBC no tika ngo lika boite na ko sala makelele bino bo supporter kaka parce que eza star muto abotami star o azo pesa batu makambo star o azo kangela batu mitema te na sima ya eloko wana ba yini pe ba komi obotama ya bande ko boyebi ke nani frère na biso nani oyo nani ya corps du Christ je connais ça Jonathan na okokate nzembo azo nzembo mo ebimi mikolo yango pe ezo régner trop mama abiso azana clip nango donc clip déjà je crois basi banini bientôt la clip ekozala lancer Belle vie aza na kati ya clip wana bozela na chela bino Miami swetangi elike komi kokoma mokuse nzembo wana notre Poutine azana katia clip wana bientôt ekozala officiellement ekozala officiel pardon mon ye wana na clip yango star aza moko moni tango baoke kozwa peut-être Belle vie pour kota na clip na bango c'est parce que bayebi ke non na ba fan na Belle vie baza mitu ebeba te po okende côté mususu awa après clip awa moindre pepe babandi ofinga yo même pas respect koloba oyo aza corps du Christ po na nini baoluka Belle vie parce que déjà Belle vie peut apportera déjà loko wana ya corps du Christ Belle vie déjà aza corps du Christ vous comprenez. Alors, c'est pour vous dire que bandeko oboya kana ba insulte, bandeko oboya kana ba esprit moko mabe sur les réseaux sociaux kolinga ko kitisa bato. Moi vraiment personnellement, n'ai ko comprendre que non, bo fouli Belle vie na niveau moko yo, bo s'attendra quitter. Bo fouli penza Belle vie na niveau moko boye obo bino moko boye ebité. Parce que na sima babilo kwana il y a beaucoup de gens au balinga il faut bachaka ba ba nani yango bazo finga batali musala na yebu la personne yango azo na yebie asolo la kana yebie yango bomona
bo perdra na bino, bo perdra. Bo perdra vraiment totalement. Pour ceux qui insultent na bino, et ceux qui insultent na bino, ba mensonge na bino, boyaka nango sur les réseaux sociaux na combat Belleville. Moi je ne pense pas que non. Belleville a causé un coup de fil, peut-être à ba sœur Enis, a peut-être un coup de fil à ba maman Marie, maman Lombongo, a causé ba coup de fil peut-être à ya Jonathan Oyo que non ya kokota na clip nangai, a causé même pas peut-être un coup de fil peut-être à José Nzita, a causé peut-être ba coup de fil ya ba autorité, peut-être ya ba ninga ne pe ba star a ozoate. Wana nazo ibisa bino ya solo. Malheureusement, il fallait tout le monde à partir à insulter Belleville à Zoaka sur les réseaux sociaux. Et ça la peut-être na banzela mususu comme mon lili ponaye, na banzela mususu comme des problème. Malheureusement, bo fongo les sous ba porte. Boyebi nzambe alingako nzambe alinga basa ele makelele. Pourtant, automatiquement les gens vont se demander eza nanio na ba ba nzambe te ba oyeba nzambe. Et c'est nebino sikoyo bato ebele pe ba yeba ki Belleville. Ah oui, lelo ata na bakini wana kala na bakini na bato na ota la théâtre te na bakini na ezaki sope nini ba YouTube ye ba réseaux sociaux et voilà. Boyebi batu combien o batie Belleville ka. Boyebi batu combien bayebi Belleville na sima ya bino ba insulte na bino. Yaya. Yangwana eloko balobaka dajo balobaka na ya lobake non bozo ozo finga nga zo kozo salela nga publicité na omona ngwe pa Belleville. Bo saleli e bo publicité moko ya kitoko ça pour autant les savoir. Bo saleli Belleville donc était pour Belleville azaka mutu moko akobima te aya koloba. Po ba courage o Belleville azala nango ba force Belleville azala nango elobi ata grâce luzolo ya koloba keno na réseaux sociaux ba situation mo que ozala ezo leka ya mabe makasi na kombo na yo mais tu es toujours forte au four et au moulin o inspiranga makasi. Par contre, ne ba insulte wana ndezo doubler sous force na yo et doubler sous makasi na yo, doubler sous inspiration na yo. Yaya, eza conseil nazo pesa na biso bato mokili. To luka te to waste time na biso to lunka te ka to lingaka ovandi peso zo kanisa ndenge ka ya ko détruire muninga te yaya. Esiko keba azala pe mutu moko boya azotambola na bonzambe azotambola na crainte ya nzambe. Bo lekate bo réussir te ya. Bo lekate bo réussir te. Anniversaire elekaki nango kitoko. Rien à dire. Ah, soki ba global. Bon, to s'attendre na ke non, mi bale mi satu ba ko ya pona ko chula. Ngako na okyo benga ko ba bazango bato maboma. Baza peza bato maboma mi tu esala kate. Ah ouais, j'ai vite compris que non, elle avait voulu juste partager un verre na ba collègue naïe. Ne ba kuta na kana tournage. Pour ceux qui que non, fête ya mounena invité à part ba artiste et comédien a invité pe ba connaissance, a invité ba nini alinga salango. Mais là c'était juste pour partager avec ses collègues. Bien. Il y a sans polémique. Il y a sans crash, il y a sans nini. Mais il y a un problème. Mais cadeau, à part Maman Charlie ou Azaki surprise, cadeau penza, oyo penza, il y a livre oyo moi sur a commis. Il faut tout na département recherche tout y ba contenu. Franchement. La grande famille. Toza déjà le 12 octobre, les 13 pardon. 13 octobre, novembre, décembre. Ba clôturer pour na ba filmer à 2025. Tant bazo clôturer wana, automatiquement bana na biso ya TikTok, ne ba ko sala déjà ba rapport na bango ba ko zo ba filmer nyonso
balongoli batie na liste balongoli bazwi ba film nyonso ba classer yango na liste bazwi ba acteur ba comédien tout eza musala bandeko na biso na bazo sala eza vraiment musala et puis ya touro ekozala lokola ya année passée te awa level mayele ebakisami isusu. Alors yango wana biso toko cesser te koyebisa bino la grande famille bosunga bana ata bobenga nga mama BBC te ba numéro ya bana na biso eza wana boza. Je crois boza déjà na ba numéro non boza na ba numéro ya bana bobengi bango bo mbongo na bino soki oza na $20 na yo $10 na yo $30 olingi o sponsoriser kaka yo tozala kaka bato ya koloba te famille libota je suis famille libota ya sûr ngai te o na ozala nga mbongo te soki oza na besoin kobenga mama BBC moi je vais juste te na kotinda yo na lobake non na ko diriger yo na bi kuna boye to boye ba makambo ya ba Karine Muntu pardon bad na ya ba Joshua mutu atikali ka mutu pardon au moins penza mama mukolo penza bozala mobali na ona ndaku na bana mais tu prends ton temps peut-être ya ko zwa phone obenga pona koloba ba bêtise pona mutu moko boy moko ebayisaka makambo to monaka sur les réseaux sociaux au moins penza mama mukolo ozolinga koya ko check songi na kati ya bato mama mukolo oloyata na conseil moi parfois elekelanga nde na mona ka mama misusu omoni abengi boye na live mama moko boye ozoba c'est quoi cette histoire eza nini yo mama mukolo ozoyoka penza mais olingo sa songi eza manque à faire to ezalaka nini parce que eza na âge moko boye vraiment mérité que non oza esusu na ba erreur moko te eza na âge moko boye yo peut-être ba ko bengo sage ya koloba que non oza wana pona kopesa ba conseil. Et non pas tout le monde a maman mikolo, au monde a maman mukolo boy na life ou bien au monde maman mukolo zo benga, biloko azo loba o eza na sens te. Et nga sikota on a mona rabongo na comprendre mbala moko, au monde tant maman moko bengi na life. Au monde raisonnement trop bas. Ce qu'on a na condamna raté mais toza bato mo yo ka mutema pasi. À la fin des comptes tu vas te dire que non, eza manque. Ya koyeba nzambe na kati ya babo moi. Bandeko, il y a la différence na bato basambela na bato basambela ate. Muto asambela penza che penza vi na e penza akoloba ke non, ngai penza na za corps du Christ. Tobo ite ke non ko sambela ta biso ba mama BBC, toza faible, la chair est faible mais l'esprit a besoin. Toza na ba faiblesse na biso. Mais lorsque na kati na biso to na kati na nga ou bien na kati ya mundeko moko boya bi ke non, oyo ayebi ko différencier o eza mabe o eza bien ou encore olingo sala loko moko boye mais tu prends ton temps ya ko réfléchir au tali ba paramètres et loko na olinga ko sala est-ce que ekozala bien to ekozala mabe ou encore soko olingo sala ki diabolos moko boye so tali pe ba retomber yango omona ka mutu atambola kana ko banga nzambe aoki ozala wana te keno amatika kana life abandi koloba kindoki yango ndenge nini belvi oyo belvi ni kambu nini mama est-ce que vraiment na oyo bengeli na life na yo wana esungi communauté est-ce que esungi communauté ponga ta so ba benginga ba bisinga ba mama BBC yaya na zoka ba pela ba twebele na s'emporta kate na ba sentiment peut-être ya ba abonné parce que toza biso nyonso tout est auto réfléchissaka ndenge moko nga na zoka ba abonné mususu moni penza bo na sentir penza bi abonné aza vraiment bon un raisonnement ça na c'est ou encore à comprendre likambuté. Na soka temps ya ko faire comprendre mutu mususu omoni pe alobi ma BBC ya solo na comprendre sikoyo ya banoki nango déjà mabe mais lorsque je prends mon temps na relater bien parce que nga na za mutu wana te ke no obengi nga ozwinga na mouvement jamais ozonga na mouvement te pour lorsque tu m'appelles peut-être pour m'apprendre quelque chose ou encore lingu peut-être aussi ça ba kanda na yo OK na kotiko aussi si ba kanda na yo. Après na zongi soka na nzela omoni boye kende nango boye omoni eza boye tika na omoni na moment eza c'est comme ça et non pas na likambo oyo net likambo ya bela na sila
Lorsque tout le monde a ba maman mususu ba mataka na ba life, net nga maman bébé, ça me dérange beaucoup. Ce que ça maman moko boza na courage bien na benga kaka. O ba bandeko, to tika bandeko na biso na mibale ba sala misala na bango. Mutu moko musapi moko etonga te to loboko moko sokola ke longité, je peux dire ça. Il faut lukaka aide à mutu mususu. Namoni awawa basali life, c'était hier. Bon, ba life ba olobela, Priska, Torina Priska, aya ko finga biso, yekutu, amekata ko ya ko senga pardon te, lokola nyonso pona nani pona Roger mobali ya Naomi ndenge abimaki. Après là, ba komi pe ko lobela isusu Priska na ndenge ya mabe. Est-ce que bino bo mona Priska zokelela? Tikalaka akuna na famille bota wana tikalaka akune pa bela wana. C'est bizarre. Priska à part théâtre, à sa fongo d'inzela na Chine. Donc bon ça la life au lieu ya bo soutenir maman bino ya koloba keno azala na ba collègue na ye ya misala. Par contre c'est le contraire non lo ba osa nini ba oyande ko gangela ba artiste comédien neti Priska wana déjà zo courage aya lobby Priska nenga vandana aloba keno pona ko niata na SB il faut peut-être kaka keno bino ba fan bela nani silate bino ba fan o bino bo bimisa ki makambu keno bo ngana zo finga na otonga nani sila jusqu'à tel point bino boko ya bobo sanaka wana kutuza na matière na kanya na oyela na oya nango eza peza matière na okyo mixer awate eza peza matière na oya ko recadrer bato wana kitoko. Donc ba maman elelo bo koma boza ba maman moko bo diviser bo séparer okufi bo tiki pe bana na ba désordre tiki bana na séparation tiki bana na division. Ba maman na mona ka bobenga ka benga na ba life wana sans conseil ni côté le mela mabe te. Vous vous emportez toujours na kati ya mabe. Bo s'emportaka toujours na kati ya mabe. Siko tongo ozoya peut-être na life pour na makambu ya batu moko bo omona te botala ka na télévision. Ozo ko seme pe trouble. Siko na kati ya foyer na yo bien na famille na yo eza ndeni. Bozo telemela bozo ya ko finga ba artiste. Ngana loba na ngana okyo bela liboma ka temba mo boy papa loba peut-être artiste obungeli belle vie et to koya ka to eza matière to yeto lobeli yango et voilà et non pas kana créer ka matière boyna ye yo artiste te na osunga pe belle vie te na lobango chaque jour mais c'est pas le cas na ngambo asila. Roger zalaka kakuna komeka kutute babandi basilisi Roger life na basilisi Roger mobali ya Naomi. Oh, soki boza bato ya mayele. Mama, yaka kaka. Mama, zwa ba artiste wana. O eza déjà pardon basengi baza na besoin musala. Zwa bango. Ya tozawa, si la kotika la kana mutu, akozanga kana mutu akovanda na ye. Tant que ye moko azana na conscience te. Tant que ye moko sa perdre déjà vision, déjà objectif ya musala na ye. Ya sala ka ba life. Azaki déjà ça yoki soupçon kuna keno belja au sala soirée eza parce que invitation est tambola kit. Yo moi si oyo ya pesi nani azale ka Karine na ebité elonga on ele ka Karine bwende. Amoni keno po être troublé batute ayebi keno famille bota bayaka mobondo ayebi pe keno batu na epe bakokota na life wana batala parce que ba affiche bima ki déjà ba ndeko na biso TikTok keno life ekozala et tout ce qu'on peut encore troubler situation alobi ça la life oui ça la asala ki life ango mais anniversaire et cartonaki simple beau. Et puis ezaki anniversaire te que non a fêté na bato belé juste ba collègue na ye ba bandimela ye ba remettra kayata moins respect. Na bokilo na ye pe chacha azaki wana. Moi si ya nani
fiancé ya Grâce Luzo. Au moins a peu boye pas lobby mère a PCP table. Makamango que ekina pe ka bongot. Poye pas comment ko jouer. Yepe ninga zana po a comment ko jouer muto amemi wana mobile na it. Parce qu'il faut encadrement. Il faut vraiment encadrement à Poutine. Et ça bon côté. Et ça bon la grande famille. Et wow. Moi c'est grâce au pe chacha oyo. Ape malembe tenzame. Tolanda. Belle vie zala maele yuda teka Yesu. Zana problème na baba kwiti. So baba kwiti baza ba fan ne ba ko kende ko se désabonner na plage na e. Mes familles botane ba OK kuna mobondo. Mobondo franchement. Bref, c'était au moins ça la grande famille to komi na biso ko chité et ratakate promotion film na biso tozo tala lobi total qui déjà 17e fort possible peut-être et okyo za la lelonde suka ceux qui to kende na 20 ngana bino to yebité. Biso to zalaka wana scotché. Maman ceux qui maman télé ici sous. Maman nani Esther. Pardon, maman Esther yewana e indeli aoke wapi. Poka ndenge ba pardon, ka ndenge ba bimi na bureau wana. Ka ndenge ba bimi na bureau wana. Déjà vini abana déjà ko gangila e. Parce que vini au continuer sans mbongo. Hey! Son dossier, donne-lui son dossier. C'est quoi? Il y a votre lettre et votre dossier. Mais vous savez pas que l'entreprise a des règlements. Madame Esther, ça c'est pour vous. Ça c'est votre lettre. Une entreprise sérieuse a des règlements. Et dans nos règlements intérieurs, vous avez violé en fait tous les articles. Vous êtes allé au-delà. Ok, Siko, vous nous avez donné. J'ai acheté les croissants. Vous m'avez donné la lettre de démission. Ok, j'accepte. Vous avez déjà votre lettre. S'il te plaît, papa. Maman, il y a sa lettre, il y a une vocation. Maman, Oui. la loi des comptes finales. La loi. Non. Au moins, le Maman, il y a n'importe quoi. La révocation des comptes. Vous savez même pas comment ça se passe. Vous demandez Le code de travail. Attendez, que c'est dans le 48 heures. Donc, nous sommes dans la procédure administrative. Aujourd'hui, vous avez votre lettre. Et on va vous appeler. On va vous appeler si dans 48 heures. Vous gardez la lettre dans 48 heures. Non, on ne garde pas la lettre. Non. Vous reviendrez pour signer votre fin de service. Quand je t'ai acheté le croissant. Oui, non, je savais. Et le motif, il faut mettre le motif. Ben oui, c'est bien mentionné. Non, c'était de votre propre gré, madame. C'est de votre propre gré. Ce n'est pas un problème. S'il te plaît, Esther. Pas dans mon bureau. Allez dehors. S'il vous plaît. Allez vous amouracher. Vous n'êtes plus agent de cette poste. Allez dehors. Monsieur Vini, allez dehors. Allez dehors, monsieur Vini. Nous devons travailler, allez dehors. Ah, papa. Vous voyez, voilà qu'on mélange le boulot, le milieu professionnel, qu'on mélange ça avec les relations personnelles. Voilà. Vous amourachez dans le bureau, vous amourachez dans le milieu du travail. Mais quand même. Je ne suis pas contre les relations amoureuses. Non, mais monsieur. Mais des relations sérieuses. Des relations sérieuses. Vous, une femme mariée, vous venez vous courir derrière des jeunes garçons. C'est pas possible. Franchement. C'est pas possible. Et il parlait de ma posso, des croissants. Des croissants. Qui lui demandait ces croissants? Avec un mec comme ça. Ma ouais, trop sale. Voilà la grande famille Tokutani parce que il faut la déplacer le plus vite que possible. Aimer, partager Tokutani prochainement. Bisous. Bye. Surtout bon début à semaine. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité.
nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te, bobeli nzela na yo. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te.